Ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, Osafio et la Takalia, Siange Katana. Abituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamaba Mana Modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma Kubanga, oh. Elbu. Ya fai. Ndeni. Ah, moi mke ya nazo luka bata agence oyo. Ezo bima na GPS. Ba je so bangola lokute leki. O biloko ekita na Kishasa après ki Angola. Ba minyibi. Ya solo na ya lobana. Angola no express ezaka na simawo. Et puis Antonio Miala mona mbala tellement alika conteneur na biloko na mulayi. Même ngaka na so Antonio Miala. Matako ya to ya Angola l'espèce Yangoy. Yangoy va changer. C'est le Siko Angola. Loin de Siko déjà. Espera, tô vindo buscar. Bon, mais Rati Nandako, bem Nandako, vai com sua. Ah bon? Oui. Vai, Chaga Badulero. Bonjour, la brigne. Ah, aujourd'hui, naza kukenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu Yangola. Kila mabora osa yenda na partout au Sali. Ah oui hein? Agence Yangoyo, Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nanga la brigne na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bajansi sili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na zi biloko na nga nyonso yangoyo. Batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko ekoni. 21 jours mwana nanga la brigne na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso mwene. Na sepeli na kei na bango. E nazu biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Essa na rua Jota, na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala, obrigado. De nada. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Soba Mesana Kolanda, Iran, Masiendo qui TV, oh maman bino et la cabino, kakaba histoire vraie pour essa la bino, ba vrai makasi, Nabanda Kunabino, partout bozali nengen loba kanzamba lola, apambola bino po na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozela ka masolo ya Iran, Masiendo qui essa la vraiment bien makasi. Yango to ebisa kabandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde. Ba oh nanu ba sabona na site ote bo sabonner au site ya maman bino ba o déjà bo sabona bo partageaka et ça la vraiment bien makasi la topé saka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel balobi équipe et gagnera ba changer ngo jamais tozalaka kaka na yo Betty la patronne moi ça l'équipe mibali na mbongo respect na moi so amebla vende ndako na Verchache la patronne na Betty umela pembe na Messie Achille Kapesa isalaka biso bien makasi ba diaspora na rappela kabino kaka ce que ngo kende vacances na Congo Kinshasa ko hésiter te benga Betty la patronne azana ba appartement à louer benga na priya bien okozesika ya kitoko petu na Betty pour na transport azana bakara danger azo louese na ndenge ya Kinshasa ndenge na ebisaka batinos bandaka biso partout balobi ebola kisanga baya na bino to mona bango yanga yeyo meta la brésilienne moi si pembe na kati ya Birmingham balobi ya vient nga Jansi Bolanga mutatike lamba na défaut balata raten vie ba voitité yo ndekolo teni umela vient na biso Jansi Bolanga ba mourir na pas mourir zignon son maman Iran ayaka boyeto pesa merci na Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na
kati ya bundes balobi porte parole na biso ya Maele Tazivita Imana ndenge ya Simondo ya papa amisana kobenga ye Kokodien Nzombo. Voilà, merci na bandeko nyonso bolandaka mama Irene bamouri na bamourezi nyonso tobosani te kopesa Naomi Abel eyale de longues jambes na kati ya Luton balobi mwasa mwinda mulai Naomi Wumela. Merci na bino nyonso nazo rappeler bandeko tozoteka ba terrain. Toronto City ezawana. Papa Willy balobi Wumela. Toronto City ezosunga peuple congolais. Olingi babenga yo mama to papa lopango publicité ezoleke pa na biso Iran na Masiendo ki TV. Benga papa Willy numéro ya téléphone ezawana. Na priya bien okosepela balobi Toronto City nde makambo na kata Kinshasa na somba te na zwa zero. Bo benga papa Willy ekosala biso bien makasi botala pib ezoleka na chaîne na biso. Nazo rappeler ba papa plus de 50 ans moi faiblesse ezana nzoto ko hésiter te benga biso tozoteka bate ba café ya kitoko ezali po ebombisa nzoto papa ezaka kapona faiblesse sexuelle te po peso pe courage na kati ya nzoto balobi plus de 50 ans benga biso ko banga te atobela ka diabète atobela ka tension balobi o biso tozoteka awa inconvénient ezate benga ozwa numéro ekosunga o makasi ndeko nanga ya mobali. Voilà, merci beaucoup bandeko nyonso bo partager ka masola mama Irene bo like vidéo bobo sanate ko tinda ba carton et pas ya Poshan Andel mobange na shipping na kati ya colonne balobi vena nga Poshan Andel Wumela sala kitoko ndenge na yebisaka bino mama Irene ayaka boye nena lisolo moko rapidement ko betela bino bien que nazo mona nte bandeko sorry yo mutoko timbala liboso et moi so azolo baloba boye bongo wapi photo zo mona ezali ngai na mona na kana ngapi soki mbali liboso so tala vidéo oyo ko hésiter te s'abonner na chaîne oyo Irene Masiendo ki TV okozala jamais déçu parce que tout ça la musala comme il faut tobetaka masola so tobetaka aubergine te. Yango nazo rappeler bandeko bolandaka mama Irene ozana témoignage na yo ozana lisolo komi tungisa te benga biso tokobeta ngo so lobi tanga kombo tokotanga kotanga te atolobi bomba mboka tokobomba biso tosalaka o bino bolingaka ndenge kaka nazo ebisa bino epana biso Irene Masiendo ki TV musala eleka déjà maloba nebele depuis kala bomoni ebetel Pro Max mama bino lisolo nazo beteza lisolo moko ya ndeko moko apesinga na kati ya Allemagne ndeko wana azali pasteur mosali na nzambe mutapesi lisolo o azana kati ya Allemagne. Mama Irene beta lisolo pona kosunga bandeko na yo basi. Tozana kamoko tozwaki awa na kati église. Mama wana ako comprendre pona solo la ki pe na yebisaki pe kana yo pardon to beta lisolo epai ya mama Irene Masiendo ki eloko na bengi yo mama Irene naza mosali na nzambe mena remarquer na église nanga ba mama mingi balandaka yo. Bazaka soli kambo mama Irene pa lobango na lisolo moko boye tellement na yo kiongo mo trop na munoko ya baser na kati église na comprendre que balandaka yo yango na sola kina mama na bina ko benga mama Irene parce que ba mama mingi balandaka ye abeta lisolo ekozala conseil lokola lobaka sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie. Mama Irene nazali mosali na nzambe na kati ya Allemagne tozaki kamoko na kati église mama moko azalaki vraiment komi tungisa makasi po na vie ya mwana na ye. Mwana wana tango tozwaki kana ye azalaki na âge ya 25 ans ya mwasi siko azokende 28 ans. Problème ni komaki na famille wana mwana wana azalaki mwana moko azalaki mayele makasi bamurezi tango na yebisaka bino Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga bolandaka masolo oyo. Mama Irene mwana wana selon témoignage ya baparents na bato bavandaki na bango vraiment ensemble makasi po ngai tant nanu ba fréquentaki biso na église te nazalaki fréquenter pe famille wana vraiment te fo nazala clair wana pasteur mtazoloba tant ba pusani pembe na biso na église ndesko to komi koyeba vraiment vie na bango mwana wana ba litato line ezali azalaki mwana moko ya mayele na classe azalaki respect tanga kokisaki 23 ans ezana ndeko moko ya mobali azaki autaki Congo ayaki na ville wana bakutanaki na mwana wana ya 23 ans azalaki déjà majeur ndeko wana alingaki mwana lokola na bolingo ya mwasi na mobali frère wa utaki Congo tanga lingi mwana âge 23 ans mwana pe alingi ndeko wana selon lisolo balobi mwana na 23 ans ayebaka nanu mibali te azalaki nanu moseka ndenge tolobaka tanga kutena ndeko wana Kongola eza lokola mobali ya liboso o mwana wana ayaki koyeba mwana wana aya poto na âge ya 3 ans o tozobelo ya lisolo ndeko wana mobali autaki Congo autaki koya abwakaki ngunda azalaki na mukanda te mbongo te eloko te makuta na mwana mwasi alingi mwana mwasi eske bakutanaki toyebi te bakomi kosala bolingo mwana azalaki déjà mwasi ya munene 23 ans
bavivre na garçon na pendant 2 ans. Na 2 ans bazovivre na garçon wana mwana vraiment alingaki mobali makasi mpo azali mobali aliboso mwana na ayebi na vie na ye. Mwana wana ntango andi kobima na mobali wana 2 ans aza na sere na ye na ndako petite sere na ye makambo eyebanaki epa na bango azobima na tonton moko awuti Congo awuti koya tonton wana azosala 4 ans na kati ya Allemagne mpo garçon azosala 4 ans na moment wana azalaki 4 ans na kati ya Allemagne. Mama na papa na bango babanda komenanse grande sœur ya garçon oyo azobima na mwana wana po garçon azali kovanda esika batindaki ye ayaka na ville wana mingi epai ya grande sœur na ye ekomi bitumba famille ya mwana mwasi oyo tozolobela oyo tozwi kana ya kati église na bafamille na grande sœur ya mwana mobali autaki Congo est-ce que tozose comprendre bien bakomi na niveau ya koswana ti na niveau mama ya fille ake kobundisa grande sœur ya mwana mobali autaki Congo na gare ya train. Bandeko nanga eza makambo eleka deja bambula bitumba isalama mama zo tomboka zo menancer grande sœur ayebisa petit frère na oya uti Congo ameka ko kipe vie ya mwana na ete abosa na mwana na ye mais mwana azalaki vraiment amoureuse ya makasi ya mobali soki mama aswani si grande sœur ya mobali mwana ko benga grande sœur ya mobali po ke ko s'excuser ko landa mama te grande sœur abitika ndeko nanga ya mobali azana eloko te azana mukanda te mama na bino bi aza blédard mwana na ko yiko bala mutauti Afrique kalami ngite azana eloko te yo zana 23 ans otangia okolia alingi na iti mwana bite nga na lingi nga na mobali tozo se comprendre mama Iran ekomaki vraiment guerre tellement ekomaki kofinga na ba famille ekotaki mwana mobali ase decidaki asola na mwana mwasi lokola ba parents na bino balingi ngai te mama na bino mwana bite mama kaka mutazoboya papa zana ina problème te est-ce que bozolanda lisolo papa zolandane kaka mama papa zo comprendre ninga mais maman nde mutazo comprendre nga te mama lobi ozana mukanda te na oki jamais ko bala mobali azanga mukanda en plus outi Afrique koto na mekana kolobela ba mama mwana wana ayaka soki na 3 ans en Allemagne autaki pe ka Afrique abotama na Afrique yo pe mama boti mwana lokola mwana yaki na 3 ans c'est que yo po botama na Afrique po botaki na Afrique papa na bango pe out Afrique sko tango to boyaka mobali mwana obala mobali te po out Afrique sko bolinga mobali out Amérique na comprendre ka te toza ba africain to landa lisolo très bien mama Irene ezalaki pasi mwana mbala lobi na mwana mwasi na moni to tika po ngana ko ya ko bala osoki na zibozwi na famille na yo ba responsable bazali mama na papa bango balingi ngate mama lobi mama na bina bisi ya nanga ata na komi président de la république na mwana ne akwa accepter te mwana niveau na eza niveau ya mwana mobali ti ya mwana mobali wana ti mwana mbabi lokola ba parents no ba boyinga tika mwana bi papa zai na problème tabité lokola papa na bino na problème te mais azo sala intervention te comme si asa sima mwasi na moni to tika bandeko nanga mwana mbali atikaki mwana mwasi wana bolanda lisolo très bien to sela ka proverbe 19:20 pe sunga yo nanga na suite ya vie to pesa na ba conseil to za ba mama ngai moko pe na za mama na za pe na bana o ba botami na kati ya poto awa to yebita venir ekomema biso ndenge nini yo pozo landanga ozana bana to landa lisolo to tsaka limite na vie ya mutu te boko comprendre pourquoi mosel na nzambe abengi mama Irene abeta ngo po remarquer ba mama église na mingi balandaka mama Irene abi mama Irene tangi leka kibongo mobali na mwana batikanaki mwana mwasi bande kokangama mwana mobali mwana mbali akimaki abande ko yeli susu na ville wana te yana aboyaki abi vandaka kesika batinda au transfert ko yaka lisu ba weekend ngo yaka pe te na lingi ba problème te na ville bato bakomi koloba kenaza ya moko mabe nazo bebisa mwana muninga nazo tinda ozale kina okenda kobimane po lindo te ezemi apesa yo mukanda na lingi ba problème te ko yaka te yana bango aboyaki frère wana yaka la ville frère wana ayoka ki akome ko vanda ka kesika batinda ki transfert na ndenge ya ngunda na ye yaki kosala quelqu'un mwana mobali akokutana mwana mwasi mususu ya angolaise ma alobaka lingala mwana mwasi wana pe azaika kape na mukanda tongo balingani kana mwana mwasi wana bakomi kosala bolingo baboti te babalani te nzamba ye kosala grâce mwana mobali wana pe azwi mukanda na ndenge na ye tango mwana mobali azwi mukanda ayebisi fio na angolaise nakokaki jamais kobota na ona kobala no parce que nazalaka na mwasi ya liboso baimilianga bamona ye nazolanda mwana wana mpo na mukanda me nazalaki na bolingo na ye ya vrai lokola siko nazwi mukanda nde tobalana nde sango yaki kopanzala mwana mobali wana azwi mukanda azwaki na musala mwana mwasi akomi kobenga mwana mobali o kasi siko ozwi mukanda tobandi pe kosala tozonga na kasi siko mama na biso akolinga ya bi ma chérie après combien d'années banda na tiki yo banda tokabwana tosala lisusu 2 ans tokutana raté nga na tozwa mukanda ya pas longtemps musala kutu nazwi natana na probe site na temps essaye
na kozonga kasi loko ozwi déjà mokanda mama kondima nazali koboya yo mpo ozanga mokanda mwa babi non ma chérie nakoma déjà occupé nakoma na mwasi mosusu ya angolaise malobaka lingala mwana mwasi mbala moko abandi kolela mwana mwasi akomi traumatisé mwana mwasi a changé comportement mwana mwasi bakumisaki mwana mele na classe fala kende université mwana mwasi a changé vie mwana ke kokata suki atie ba locks na mutu vie ya mwana ebebi mwana ke kotia ba tatouage na nzoto lelo mwana mwasi aza na 28 ans mwana tozobetela lisolo atie ba locks na mutu atie tatouage mwana mwasi alingi suba na mibali te mwana mwasi akomi makaka na baninga na ye mibali ndaku eningani mama akomi kolela problème nini eza ba famille ba baby selinga mwana koto mama irani beta bie ba mama balanda totika ba famille na buzoba mwana oyo mobala liboso ayebi na vina eza mwana mbali wana selon histoire babiti akomi na 28 ayebi susu mobali mosusu te pona minute abimaka na baninga na ye basi akoma lokola nde mobali atia ba logs alataka pantola kitisaka mwana mo kitoko très joli mama Irene très joli 28 ans mwana kitoko aza na permis de conduire mende kotanga bien via mwana ekendaki bien tant mama boyi mobala azanga mukanda mwana apete mutu mama na bandi kolela ba problème a famille ba baby selinga mwana titi bitumbe komi na ndako papa lobi yo muto baby tivia mwana nga nazalaki na nga na problème ite yo boya ki mobali ya mwana makambo bele bande kobima eloko ni esali to benga po pesa conseil tant mwana mobali wana azui ba mwa batana ye musala c'est bon a se décider abala mwana mwasi wana oyo angolaise basali mariage na église basali mariage na famille mwana na biso ya mwasi ya 28 ans motu epete akomi komela ba cigarette siko asali pena tatu loboko mobimba tatu lokola mutati chemise mama bandi kolela kindoki ya famille nde papa na mwana ayaki kosola na biso lokola pasteur biso mwana vie baby aza mwana liboso e bani ndenge ni mwana koma na vie oyo mwana koma komela cigarette via mwana ebeba barela tenga vie na bango po avant na yeba kiti na lobi mama omoni ndenge toso ya kobenga na milimo mabe moko Satan asekaka biso bana nzambe to pesa ke ba pouvoir moko amona biso vraiment na ebiti eza makamsu Satan asali yango te me bozo pese ba lolendo be na vie Satan akoti na vie nanga buzo ba pe na mokili ezali erreur pe ezali intérêt pe ebomara vie ya moto mama oyo a vivre na vie intérêt mingi eza na ba mami na poto batia limite nga mwana nga ko bala mbala zanga mbongo te nga mwana nga fa bala mbala mutambongo nga mwana nga fa bala pilote abala médecin mais kotala mama na ndako mobali oyo boti na ebana aza mutambongo te papa ya bana wana aza pe pilote te aza pe médecin te pourquoi zo ko insister bana nanga ba ko bala mibala bato ambongo mais yo mama mobali bala tato aboti bana aza mutambongo te nga bana fa bala mibali batanga mais yo mobali no na ndako aza mutakenda classe molai te mais abokola ka bana quand même éducation pa malonga ezobima ba mama ya poto tolingi kotia gamme likolo libala ezalaka pona mbongo te libala ezalaka bato mibale miteme tuta na pe basi comprendre combien de basi bata mbongo baza na vie ya bien me balalaka pongia malamu te nazokosa bino te okoza na mobala aza na mbongo mais soki aza moto basi alalaka na ndako te ya ezali susi ya mikolo na mikolo mwasi ata mobala aza na mbongo soki apesa ko bolingo ndengo lingelaka te ezali kaka pasi ya tolobaka eloko mingi yango moni eza na basali na nzambe basengaka nzambe kopesa ngai eleka te kozangisela pe ngai te oui nazala nango kaka lokola mwana na nzambe bamama boyoka conseil botika vi ya kotia gamme likolo bamama ya poto oboti mwana ozoba mbai nango obala mutambongo mbai nango ozoba mibala mwana nango ozoba mibala pamba te toke non aspect physique okotala mwana nango ozokumisa ke akozoba mbala mutambongo yo mama mobike mwana nga oya landinga ta bimelongi mabe abima tai mabe mwana nga za na caractère mabe mozo souhaiter kaka zombala mutambongo mama lelo mwana vi ebebi mama rento bandaki ba prière ba science ba prière papa na mawa papa lobi na bandaki kobo eloko oyo mwasi mutu atelemaki makasi mama irene ba prière to bandaki kobondela nde na minute tozoloba mwana toke kozwa ye toyene na église tobandi kosala mwana délivrance mwana lobi bien azana malade ya mutu te amelaka cigarette akoma komela na vin po abosa na mobali na ye mobali wana auta Congo aza mobali na liboso na vie makambo asala na vie ayebi te so auta mbem so osale makambo wana botala mwana bota akoli na poto po yaki mukie
ayebi nanu mibali te azwi tonton congolais awuti fresh na Congo ba tonton congolais baza ba mordant ba tonton congolais to Congo tanga zwaki mwana asalaki mwana na nini li atungolaki Yesu yawe na bikama to yebite atungolaki ni potolo ba yawe na bikama to yebite mwana akraka mwana mutu epeta eli atungolaki Yesu mama makambu to koyoka na mukili liawa yawe na bikama vie wana garçon ça bi Elia bolo bateke Elia Bible tant on a bi Elia botimba tam soupe kombo ya tonton ezali Elia mais to tangi komba vite ya ville na été to tangi pembo kasate maza muto azaka na kati Allemagne azali marié na minute mwasi auti ko bota bala ngolaise mais atika mwana ya congolaise moko na défaut mwana sala batatu mwana tobola matoi pasteur bi mama iran esalinga pasi ko solola na mwana wana aza mwana mabiti. Pourtant to bandi ko bonda mwana so se décider na otika na nga ko bimana baninga na nga basi ozomona ke mwana milimo moko ekotie ya folie à partir ya porte oyo mama afongoli ya mwana ba mama tozala basi ya mabondeli totika complexe nga mwana nga obala ka mundele mwana nga jama obala mutu mwindu te yo tata no bota bana wana batata mbali noza mundele ozana bana ba meti siko tango anvia ka mwana bala mundele o buka ni pa ba mindele ya malamu complexe ba mani bazala nga mwana ngo bala congolais te jama obala mundele oh mais tata bana wana za congolais yo mama ponyu mo bandelo ba ko bota na mundete soko ebike bindele bazala ka bien eza pasi bolingo eza kana frontière te amour mwana ko bala ekolo nyonso eza surtout mobali wana ayeba ko banga nzambe azala mobali ya respect ba ko considérer moi sine ba sala foyer na bango ba mama mingi na poto tozana bana ba komi na ba 30 ans ba komi na ba 29 ans oromona mwana 30 ans jeune fille botami na poto tolo si ekoi mazala nda kwa mama libala ezate okotuna be mwata msarata mabala mibale pona nini mama ibisake mobali wana yete famille wana na lingi yango te mobali wana zana mukanda te yango moni bana bakomi ko revendiquer mwana koksi 30 ans andaka ba parents tolo nyoso si kwei mama zo lamba mwana zo tala te na salon mupaya kote wa pese mama boni boza bien zo bate wapi mama na ndaku wapi mwana pona nini ba mama toza makambo mabe ba mama poto tika orgueil totika bana basala vie na bango mama musani ezali ko bondela pona mwana nzamba sunga apese mobali ya malamu tant tolobaka mobali ya malamu liboso na vie mobali ayeba ko banga nzambe na yebisaka bino bande kobolandaka mama Irani soko zwi mobali oyebi ko banga nzambe azala bogar azala vilain azala na mbongo te soko yebi ko banga nzambe ndeko nanga mwasi ozana assurance okolela mingi te parce que ye moko déjà yebi ko banga nzambe aosala ekobo te ekobo wana kosala ngo te po azobanga yo mwasi na ye te po azobanga nzambe tala ba avantage ndenge ezokite pa na mwasi le mobali moko alinga mamba bu ekobo te alingaka buzo bate po abangaka nzambe abangaka yo mwasi na ye te abangaka nzambe arespectaka nde yo mwasi tala sikoyo mwasi ba avantage oza nango na vie kokende kozwa mobali aza na mokanda ba tonton congolais ya ba aventurier baye kobebisela yo lisusu vie yango wana ba mama bomeka ko libérer bana nalobaka eloko moko mukanda na poto ekondaka te soki mwana no aza allemand aza na nationalité soka bali mobala pesi mukanda na ekita te ezalaka nationalité mukanda akondaka te bo libérer bana ba tonton congolais baza ebele bazoluka basi bolingi ko libérer bana te ba tonton congolais baza na mikanda te même soko ya pe même n'intérêt tant bolingi ko kangaye ba kovanda pe mingi bayaka na bango pe n'intérêt te to tsaka kana mutu so mbala zangi mukanda zoluka mwasa mukanda mbala moko azo ya ko profiter mingi bayaka pesa mikande pa basi bazwa mikanda bavanda petit lelo batia pe basi à l'aise bazali ba témoignage eza ebele to mona ka mikanda te to mona ka zolanda mona te pour l'intérêt bolingo nyonso ezaka pe na b'intérêt nango nazoko sabino te tam se intérêt akolanda mwana ezoka itsa mukanda tam so zolanda ke mwana pe na nzota kitoko mwana lobaka bien mwana za pe respect ezaka ka intérêt mais yo monika mba mo mukanda ya mwana réseau bana biso bazotulaka to benga ngo bongo na lingala pona comportement na biso ba mama po papa lobi yezalaki na problème te mama kaka mtaze ko telemela batal lo via mwana ndenge komi pasteur mwana azalaki mayele mwana moko malamu respect diku mwana mama Irani oui mwana na nzamba sala mwana mayele respect
malgré te takomi na autant tout bonde la pone na so na mwana zo sentir quelque chose kati na mwana wana yango mama irene ko ba mbale bablanda ko mingi betaka ba jara masola be posunga communauté liso nazalaki nango yango wana mama te yama oui tango moni mwa mbala eko linga mwana azana mukanda te benga mwana mobali vandisa esolola na oza mwasa mukolo luka oyekola e bondela nzambe tika relation na maboko ya nzambe loba na nzamba la kiso ata basine nzambe alobela kabiso nazo ebisa u mutozola nanga soki nzamba alobelaka yo te changer bondeli ezana bato musala muki na tongo nzamba zo pese message kokende boye te kende boye ezaka façon kosola na Saint Esprit nazo kosa bino te nzambe alobelaka biso nazo kosa bino te soki obondelaka mingi nzambe alobela kote eza pasi yango nalobaka na bato esengo losambo ezalaka mingi biyano nango soki ozosambela nzambe ozozo ba réponse ekopousse sous pembe na nzambe soki ozosambela mingi ba réponse ezozala te ndeko nanga tala état d'âme na yo ovivaka ndenge nini vi na yo eza ndenge nini okotaka prière na tongo bien sûr toboyi te eske otongaka te eske osalaka ekobo te oyibaka te luka nzambe na solo nzambe balukaka ye nzambe apambola basali na nzambe nyonso babengaka mama irani mingi oyo bateyaka biso mpe apambola mosali na nzambe oyo na kati ya allemagne paster respect apesinga lisolo na beta seke aconsidere nga paster nzambe alola apambola esalinga bien komona mosali na nzambe a 8 ans ya kopesa nga lisolo mpona partage yango na bamoure na bamourese nzambe akanisela paster oyo napesi mpe mbote na paster herbi balobi nzambe apambola biso bandeko nyonso bolandaka mama irani bobosana te chaque lundi na de la foi tv toza wana po tosalaka internaf chaque lundi toza na prière na tongo na paster herbi internaf ezali intercession ya famille nde tokataka internaf nzambe apambola bandeko nyonso bokotaka epai ya Jean Paul Mayata apambola bandeko nyonso bokotaka epai ya papa Charles Bameko apambola bandeko nyonso bokotaka epai ya papa na biso Jean Kutola na Londres apambola bandeko nyonso bokotaka na prière epai ya mama Kalanga apambola bandeko nyonso bokotaka na prière epai ya mama Grace Jael na kati ya Allemagne na molonga na pasteur Shekina nzambe amona bino basali na nzambe nyonso partout ya monde entier nzambe alola asala bino bolamu nzambe apambola mama Deborah mama Costa na kati ya Allemagne mosali na nzambe mama Deborah nzambe apambola yo apambola basali na nzambe nyonso na kati ya Allemagne nzambe apambola bandeko nyonso akanisa bandeko nyonso basanganaka na église ya nzambe malamu na kati ya Frankfurt nzambe akanisela basali na nzambe nyonso babondelaka ndenge tozaka na bandako tozovivre oyebi te tanso mosali na nzambe moko abondelaka pona yo yango na tiki bandimi nyonso ya nzambe malamu na kati ya Frankfurt na maboko ya Yesu Masia nzambe apambola bino pourquoi pas akanisela Emily Tunga petite sœur propre ya papa na biso balobi na kati ya Irlande PDG Giboza Mutunga balobi grand frère propre ya pasteur Nyanga nzambe akanisela bandeko nyonso leo na kebwe parce que lisolo mutapesi nango pasteur esalinga vraiment bien makasi nzambe azongisa ya mingi na bandeko nyonso ya Frankfurt ba obalandaka mama Irene Kolos Masia apambola bino ndenge bo partageaka masolo ndenge bozo s'abonner nzambe akanisela ndeko na biso Kalu tabana na kati ya Allemagne babi umela mama Kalu tala kaka yo voilà tokutani mbala sima bandeko nyonso bolandaka biso partout bandeko nyonso ya Frankfurt bandeko ya Offenbach tobo sente kopesa merci na grande sœur propre balobi Fifito mola japonaise mama na Erastine na kati ya Bundestantine voisine babi ya na ya kati sous-sol Fifito mola japonaise balobi japana toke bongo nzamba bomba bino soki mwana motazongi te tokutani mbala sima pona kobeta masolo a aubergine elekaka te tozobeta kaka solo na solo bisous bye. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba, mère babenga ke mère loboko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant bozole biloko vitamine ya makambo nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi tuisama o nazika, o na luka mutala melangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère Loboko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya ala mi pena libala na biloko ko kite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha Loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika.
yango nde eleki oki yango